Otenga wapi? Otenga wapi nzambe nanga? Otenga wapi nazi? Oh maman, arrête de pleurer s'il te plaît Aya. Non, gifle. Kasi yo kana au grand frère muta convoqué ibino no somi balete, ndeko na mobile. Jeff, falon tokoma vivre na. Falon minicho anaze minanga. Mais oui, baki. Olingo nanga ya Yesu Ebesika yosimbaka kobongola misolo ya mwana mutu baluka yo na bajane prière bakutana na yo Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout, il y a des eaux de marais. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère, vous ne connaissez pas. Je Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche, composé le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. naza déjà na misunga homme de veillard omoni tant maman apika crise alors naoki bien te tant bazosenga mbongo yo tindi mbongo bango balie basonge bakati basonge bamemeni badispensaire mike eza sunde wana te mama mena poto na Kinshasa la même chose eloko ezosepelisanga banda mama koma na misunga homme de veillard kotali mama oh mama azongi lokola bébé bazozo soya mama oh mais nena somoni mama azongi genite mama azolia 3 fois tongo medi popo ndeko nanga elo musu esepelisi ngai misunga homme de veillard oyebi ke bana courant ezokatana te soki esalika manœuvre pano eyali tan bana lumière 24 heures sur 24 heures et puis connexion internet evanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place alali wana afini bouton rouge docteur mbango aza na kati c'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga Donc soit foutu mbongo on a regretté. Ah ouais, tu te souviens ezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Ni azala kuna Abela te bazo sala examen. en tout cas ya Masasi emonani penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga emonani na misu te emonani bamboko na zofinda ya pampa mana c'est fini tout ça boko liango lisusu te homme de veillard misunga ngana bango rendez-vous quand la fin du mois na pemi te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema ba médecin 24 heures sur 24 heures a continuer kuna ngana ndo pesa kama mbongo na fin du mois yebisa bango na changer comme on a comme il petit misonga babe Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission. Bravo Jésus, cette émission qui vous ressemble. Émission de Rurei na yo, nangai, nabisonyo soto. Abonnez-vous massivement, aimez, like, partagez. Vous ne serez pas déçus. Le bakayete la 4 émission na biso.
Bravo Jésus, ainsi que chez Bisso Télévision, Yesu Christ Ndadali, sponsor officiel numéro 1 de cette chaîne télévision chez Bisso. Merci, Nabande Konyo, Sobota Bisso un peu partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nakati émission Nabino, bravo Jésus, ma solo kole kanebele, ezole lycée, ça la passe. Mando konasenga kata, onyo songai na yono toleki nesiko te, na plateau te, tomita lolenge toko tambola, lolenge nini toko bikana sena moi oyo. Oui, parce que livre ya Philippiens 4:4 réjouissez toujours dans le Seigneur. Est-ce que quand tu te réjouis dans le Seigneur, ou bien aux accords réjouir na kata des poches, na kata en publicité, ou ils ont plein d'embêter. Ndeko nanga yoza likambo bomba, olobi likambo no tikalo yebsa mutu te tina kota na kunda, c'est vrai. Mais yeba tanto otambola liwe ezali, lolenge ni to otambola. Parce qu'après ici, il y a encore une vie. Renoncer à ma bé, renoncer vraiment à ma bé, confesser, tout ça, la repentance, sincère devant Jésus-Christ de Nazareth, Yambaye, comme Seigneur et Sauveur de notre vie, et kozala malamu mingi mikolo nazo linga livre hébreu po nazo linga 12-14 wazoloba Jésus-Christ de Nazareth. Tobito bika sanctification parce que sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Merci beaucoup, na papa Eli Sinanduku, pourquoi pas papa Monsolo, mamie Monsolo, que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu bénisse tout le monde, bozota la biso, soutien membre, bravo Jésus, ainsi que bande kono soazo na loyer pour na partenariat orphelinat. Que Dieu vous bénisse. Bonjour. Oui, bonjour maman. Vous allez bien? Oui, ça va par la casse. Comme bon âge. Comme on a Junior Massamba. Junior Massamba. Oui. Ok. Papa Junior marié, célibataire? Célibataire. Célibataire. Oui. Combien d'enfants? 0? Hein? 0 enfant. 0 enfant. Oui. D'accord. Avant toutefois, to banda, maso nabiso, to pesanzame merci. Seigneur Jésus, nous te disons merci, nous te rendons infiniment gloire. Totiki moment on a salobo kunayo, tikete kembo pelo kumu, ezonga epaina yo, ngolupe maana yo, nakata chaîne pe na moko na mususu, ngolupe maana na bande kono so azutala biso, ngolupe maana na mboka Congo, to sengi kimia na oyebi na République démocratique du Congo, ainsi que na Goma biska bande kono so aza du côté de l'Est, maana yo kita, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mobi kisimo kangoli, mobateli ezali yo, totiki nyonso na salobo kono na kumone so. Amen. Amen. Oui, ndeko Junior na soka. Maman nanga merci. Et lo que meminga na plateau na oya bravo Jésus. Eza que non na fort nanga, grand fort nanga. To botama ka biso mbale. Et amuta musala bimaka na ye. Nga na bano vanda epa bakoko. Et simba vraiment te nde na sengi na vanda epa na ye. Andimaki tant que grand frère nde abimaka na ye aza na copine na ye moko ana copine moso na koza bref abimaka na ye copine ya moko mpe ayaka na ndako asalaka ne misala mo azongi alambeli biso azongi mais akomi komona c'est comme si intention ya grand frère azalaki trop boulot et vraiment nasepelaki na mwasi na ye taille na ye couleur na ye azaki vraiment na ba disons a ba critère vraiment ngalingela moi ça là voilà moi ça n'est nous ça grand frère nanga et quand ndenga ya kazonga ça misala une fois meka ko proposer du genre que non apesa numéro na téléphone tout sur la téléphone andimaki na ya pesa nga pe tout sur la pe na téléphone a moto na ba stick na WhatsApp quand des alaka sinon malé mais na tombaki amoureux na ye. Vraiment, n'a eu même temps pour nous convaincre, n'a eu vraiment temps et à cause c'est un grand frère dans ma cam. Que à Outa village, toi on a aligné à chef coutumier. D'ailleurs son oncle ça pour fier qui est remplacé. Alex Abasi na kisi, moi sinon soso qui a botinaé. Faut moi ça na kufa dans les jours moi ça que bota faut moi ça kufa. Ba kufa directement na moi là donc. Voilà, c'est la grand frère, non, ma cambe, pas copine. Oui. Parce que la copine, elle était belle comme tu veux. Ouais. J'ai vu vraiment tant et à cause de ma cambe. Et belé vraiment, pas moi sinon. Je sais pas.
nazanga une explication au pesa parce que quand on a tika la osanga mabete na senga na no côté apimela ngai et taka na ajo mais a des fois akoma na niveau so me mafuta to lipapa naoza bambongo ka pa na pesa copine na et tout moment na sa copine que non so mona grand frère so qui para na ote alingane yote donc vraiment na sali mabe mo ebele et matinga na mutu et ce qui n'a bien que le plus loin au monde que au vivre na copine wana en l'instant de trop bon boy anazemi. C'est pas vrai. Je sais pas. Il y a un moment minga bravo Jésus ce qui moi ezala au bengelanga grand frère na ngai tout solane na sengi pardon na sengi vraiment pardon et puis à permettre na vivre na motion. Oh. S'il te plaît, au-delà ya osale mabe nazana bolingo. Des choses. S'il te plaît. Vas-y. Ça en fait ça me dépasse. Ouais. Atanga mon ndepe na fandi bona comprendre vraiment mais bilo mbali la na mutu. Andea ko sa grand frère na mabe nana bolingo na bolingo motion. Il kona ngo asu na zemi na ana mo na libomo na ye. Donc on a habité ce qui au benga grand frère na ngai aya un plateau na sengi pardon et puis après ça nzela na vivre na fille. Donc c'est-à-dire attikelo au fille wana. Ce qu'on a comprendre. Attikelo na falon. Oui. Attikelo fille en falon. Comme on est falon. Attikelo falon. Ce qu'on a comprendre. Au moment où bino bokomi ko vivre na falon na bana suka ko na grand frère toi kata relation. Là, je sais pas trop. Vous avez la maîtrise dans votre tête. Nous avons vraiment la maîtrise dans notre tête, mais je compte que non, so cahier, tout va dans l'ensemble, tout lié ici, à des fois VP, bah fatigue, que nous accompagner dans la bimis dans la kei, mais qu'on en a vu, n'habite peut-être dans le téléphone, dans le banda, mais ce qui a dans le palais, a vraiment contact étant que intimité à moi ça mobile les a sauté puis à comment peut dire qu'on s'éloigner na vie et VP bon abana trouver normal et vu quand nous t'amusons là obima rozonga abana mon cas normal mais c'est ça. Beaucoup maintenant vivre na de comment si. Oui, vivre na falon. Mankamo bosala ngo wa kananda kwana. Ouais, kananda quoi grand fois na falon tout ça 11 mois. 11 mois. Oui. Bosala na falon. Tout ça na falon 11 mois. Obo vivre ensemble. Tout va ensemble, tout le monde disait une fois. Donc deuxième une fois et puis deuxième fois on a insisté vraiment tout bota. Oui. C'est quoi cause on a saint accompagnement? Minute on a j'aime 1 mois à 2 semaines. 1 mois à 2 semaines. Oui. Donc ça dure 2 mois presque. 2 mois presque. On a j'aime 6 semaines. Non, 1 mois à 2 semaines. Kasi 6 semaines. Oui. Là compter on est sur ma maman dans l'hôpital ma belle c'est ba kota ba semaine. Maintenant, aujourd'hui, si la fille Fallon a découvert que au Kosela qui grand frère Makam, tu penses que Azaka a même regard ou abanda ou atalaka ou talokabon? Là, je sais pas trop, mais du coup, je l'ai fait parce que Nazaki vraiment a besoin de pousser Pembe. Ok. Nazaki temps à pousser Pembe nanga ya ko convaincre à cause la grand frère Makam. Mais aujourd'hui, ceux qui à comprendre que Ezaki mensonge n'a été n'engue à koki ko jigeant selon eux. Mais du coup, à comprendre que non, c'était juste na comprendre qui valeur na quoi. Na comprendre qui valeur na tant que moi aussi. Amerta qui bolingo. Amerta qui bolingo. Azaki vraiment a besoin d'affection. On doit attirer attention vers eux. Mais du coup, on n'a pas grand fois dans les bandes au salle matin. Ok. C'est pour ça qu'on a combien de niveau qu'on veut créer un niveau. Tu es sûr que l'amour est vice versa. Ah ouais. Avec Fallon. Tu es sûr qu'elle t'aime vraiment. Comme tu l'aimes. Parce que en te regardant, je sens que tu aimes la fille. Mais est-ce que c'est réciproque? Ouais. Je sais pas comment dire, mais côté à la Fallon, je sais pas comment définir. Ouais, mais côté à Fallon, la mise c'est comme si elle-même aussi. Elle t'aime aussi. Ouais. À ce stade,
comme le grand frère à Bali Penanu. Alors, on était, Ouais. geste de Salamaki. Non, même pas. Non, tu es copain, copine. Copain, copine. C'est ça. D'accord, Papa Junior. Moi, je pense que tu vas faire face au Nakati Yaba secret. Moi, je peux dire ça. Moni, bah, secret, mensonge. Au lingolingi moto, mais quand tu aimes une personne dans le mensonge, c'est pas bon. Tu vois, il faut aimer la personne ou approcher vers lui, accepter le lingue oyo alingi, lingue ozaleli. Je sais que c'est une façon au lingaku au falon, mais de l'autre côté, c'était pas aussi bien. D'abord, un, c'est la femme de ton frère. Deux, tu l'as aimé dans le mensonge. Donc, je sais pas, bolingo eza bolingo mais moi, je vais t'aider dans stade ni. Faire face à Fallon, de lui dire que tu l'aimes, mais au-delà de tout, pour soyer, c'était pas dans le mauvais sens, il fallait utiliser kaka barkiment pour ça par rapport il y a grand frère. Et puis dire à grand frère, c'est à lui, si ton frère t'aime vraiment, aoyeba ndenge nini akoyeba kotikela yo moi si to kotika te, parce qu'à cette stade au lobby Fallon azazine. D'accord? Oui. OK, on va au paiement. Hein? Oui. Tu as quelque chose à ajouter? Non. Non, on nous a stressé. Vraiment, Nana a besoin de Fallon. Et il y a ce qu'on a pour ça aussi libérer. C'est comme si tu es enfermé de quelque chose. Hein? So solo na bango on se sentir. Oui. On a senti ce qu'on a besoin quand on a eu c'est ça. Et puis peut-être une rose à soulager. D'accord. Merci beaucoup. Là, on va plutôt au PMI normalement Kebiso a profité na pub et puis du côté de la régie to vérifier sur l'invité na ba komi ba côté la ngango rapidement. Merci beaucoup. Allô? Allô, Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Alors là qui vient te. Tant bazo se ngombongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda mama koma na Misunga homme de veillard. Kotani mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama zongi génite. Maman Zolia 3 fois Tongo midi popo Deko nanga elo musu se presingai Misunga homme de veillard Webi ke Bana courant so katana Soke sarika manœuvre Pano ya li temps Bana lumière 24h/24h. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard Misunga ezana kati clinique Misunga. De so futi Mbango nous a regretté. Ah vous juste bien na wezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya masasi emoneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard Misunga. Et moneli na misute. Et monani bamboko na zo finda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard Misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, si kaya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24h/24h. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a comme il petit Misunga. Babe. Olingo nanga ya Yesu. Ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana moto. Baluka yo na bajeune prière bakutana na yo
beaucoup de retour sur ces plateaux. Nous allons à Orphelinat, Bravo Jésus, situé dans la commune de Matete, quartier Viaza, numéro 27 A. Référence à M. Ezali pour Matete Banounou. Nous sommes là avec les enfants. Tous ont besoin d'abandon, tous ont besoin de soutien à la vie, spirituellement, physiquement, financièrement et surtout parce que on a vraiment beaucoup de besoins à l'orphelinat. Tous sengi loboko ya moko na mususu pour nous soutenir. Bana na biso ekozala malamu mingi nzambe akozanga te kofambola bino. Maman Wetch avec une initiative ya to soutenir ba église. Tout ça là œuvre ya nzambe, tous ont besoin de kiti, ba chaise, ba drum wana bengi ngai. Parce qu'on va commencer à faire des descentes dans l'église où ils ont un peu dans le quartier, ils ont moins reculé, tout côté, tout solo dans le salon nzambe, tout état de besoin, il y a un mouké dans ma coquille autour d'ango, tout tikeli, ceux qui ont besoin de kiti, baffle, tout ils ont besoin de micro, tout tiki, mais le beau comment on va faire kokate, assez de soutien, na bateau, basa ramsala ya nzambe, de nazo senga, tout soutenir. Baetonga, Papa Junior. Oui. L'amour. Oui. Et nous, Kolaka, hein? Ouais, c'est bizarre. Très bizarre. Très, très bizarre. Au comprend était à tel point, Nasiko. Au comprend était. Ok. Vous avez imaginé. C'est un peu inexplicable, en fait. C'est ça. C'est inexplicable. Donc, vu que nous avons ça, c'est pour cela que nous avons mais nous avons avec acte. C'était pas l'envoûtement, par exemple. Je trouve ça comme tomber amoureux de la copine de ton frère. Tu trouves pas que... En fait, je veux dire que c'est pas l'envoûtement. C'est pas l'envoûtement. Avec ma propre conscience, je sais que c'est pas l'envoûtement. Parce que Dieu peut faire grâce, derrière quelqu'un, tu peux trouver aussi quelqu'un. Le bonheur. Oui. Peut-être que les gens ont c'est long quoi. Peut-être que les gens ont qui canal grand fois na falon. Là, je sais pas trop, mais en fait, le plus regret c'est que non, fallait na kuta ninga moko avant. Avant baïbana grand fois. Parce que grand fois on a ça non ma bête na toi ça. Ça non ma bête mais c'est la vie. Yo salier ma vie. Et si parce que souci na ngandeza parce que il faut accepter que au salier ma vie. Ouais, pas au-delà de l'amour que tu ressens pour Fallon, il faut aussi te dire que non, au salier grand frère non ma vie. Oui. Là je suis conscient vraiment. C'est ça. Très bien. Beaucoup de langa na ko ta Fallon. Oui. Il faut faire face à Fallon. Tu sais, moi, je n'habite ce que vous avez impossible ou bien possible. Mais le quoi, tu as un capot dans le sango. Tu as Fallon à côté. Dis-lui la vérité que tu l'aimes, mais derrière ça, il y avait un mensonge. D'accord? Dès que Fallon à côté. On doit finir avec cette histoire, il y a amour, parce qu'il y a bolingo. Bonjour madame. Bonjour maman. Bonjour bébé. Ça va. Ça va. Mais maman, j'ai mis ça au bénissinga. Ezaka biso mibale. T'inquiète, au vanda. Na fanda comment? Kokota nanga a maman bolatinga micro, je sais pas. Eza problème ni. Fallon, s'il te plaît. Fanda où? Fanda. Na linga boete. Fallon. Na linga boete oyebi bien. Yoka taso na mutu toza na ye. Yoka taso nesika tozali. Bonnie Fallon. Bien maman. Limbisa biso mamuke. Toso na biso ka makamba jeunesse en. Au fait tout ça kaka. Ils ont faire participer kaka makata jeunesse. Olinga junior. Tout ça en jeunesse, tout ça des émissions. Ah oui? Tu l'aimes? Je l'aime. De tout ton cœur. Oui. Vraiment. Mais pourquoi va chaque question?
Ah oui, kasi pour nous prouver jeunes comme vous, est-ce que un jour soyez junior à Ebiso qui a à Balao? Accepté. Ah oui, pourquoi pas? Sincère. Oui. So net à l'objet à salo surprise. Yeah. Vais-tu m'épouser? C'est plus en ouf Alexandre Kaboué. Bien. Non, il y a un problème, t'es. Il y a un problème. Oui, il y a un problème, t'es. Tu l'aimes vraiment? Oui, je l'aime beaucoup. D'accord. N'est qu'à moi question à Namouké. Avant de procéder dans le son de ma cambo, chérie, dans les cambo et ça. Comment on fait deux à Kabisoni Sato? L'émission. Ok, je suis là. Ok. Kalau lebih nalinga ko, nalinga vi yana makamu na mo bele. Ba ya mutu musu na vi akoyeba pe mutu na sima mutu. Mutu musu pa koyeba musala na vi na sima mutu. Mutu musu pe akotila muninga poison po gagner nelo te. Tu vois? On me appelle masanga bacheli mutu poison. Aibi kende maswa kufa gagner pe lo te. Mais nga bana bote mata pourquoi pas mapona waboma na banga. Mpona kosala mutu mabe te pona gagner lo mo boy. C'est maintenant ça là mutu mabe avec conscience na yeba keno telo na osala ya mabe mais ya un intérêt na nga na kati. Tu vois? On a pour bizarre boy fala na clair. Fala na linga yo. Oyibi relation nga no nde bandaki. Oyibi nde ni tokutanaki. Oyibi tokutanaki na kana nini to na sima nani. Mais loin de là, c'est important. Oyiba ke na linga yo. Il fallait nyonso na ebisa on a vie. So na ebisa o di makamu. Uti ezala ya lokuta. Ni baleka eza solo du genre que non na lingaka na boya ote. Mais le reste ezala ya lokuta. Déjà grand frère langa de 1 amtabaki cité. De 2 toi na lignée à ba chef coutumier te. De 3 akufe la paix basité du genre que non so moi ça deuxième na suka nango soit que bota kufa non. Et nyonso na ebiso ya mabe pona e ezana nango lokuta. C'était juste une façon de convaincre mutema no pona pousser na pembe na. Arrête ça, s'il te plaît. Arrête. S'il te plaît. C'est ça. Mon Dieu. Fallon. Appelle-toi. Mon Dieu. Fallon. Est-ce que tu peux imaginer? Pas bêtise au bin sam no. S'il te plaît. Je sais que vous trouvez une bêtise, mais comprendre nga. Et c'était juste une manière de pousser na pembe na. C'était juste un argument na pousser qui malgré qui fausse, mais c'est qui ba argument mon boulot pour na gagner yo. S'il te plaît. Fallon na linga yo. Tu m'aimes? Oui. Toi, frère, tu m'aimes? Ouais, je t'aime, Fallon. C'est pas bêtise, il y a tout ça. Non, s'il te plaît. Fallon, maman. Je me dis s'il te plaît. Madame. Maman. Calme-toi, Fallon. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Fallon, tu me frappes vraiment. Pourquoi? Malène. Qu'est-ce que je t'ai fait? Madame. Dieu, je suis finie. Dieu, je suis. Oh là là. Ok, pour être bon avec toi, Fallon, il y a qui non, où il va verter. Il y a qui va verter et puis on permettre moi on a besoin d'aller moi l'ongwate tobota. C'est ça. Verter les gars moi. Non. La nuance sur l'équipe Fallon limite ça.
c'était juste une façon de pousser na pembe na. Sakananga, c'est ça. Donc dis-moi. Alors na sakana comment? Pourquoi meminga awa? Na mimio pourquoi? Attends. Maman, o meminga apo bo jouer nanga. Dis-moi. C'est ça. Pourquoi? C'est ça la soka eza na ka émission. Yende mta sollicita ki aya. Ah, eza émission. Eza esika na mona ke no okolimbisa ngai. Eza esika na mona ke no na ko avouer ba vérité nanga. Eza na émission Bravo Jésus. Après avoir qu'on soit vie nanga privé. Puis privé nanga comme ça. Je sais pas. Regarde. Tant grand fan a découvert la bêtise. C'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais que non à comprendre. C'est ça que tu voulais. Oui, à comprendre faire tout mon boy. Oh maman, arrête de pleurer s'il te plaît, Aya. Oh là là. Oh. Non. C'est fallon. Alobi abandé ko linga yo. Oza mwasa guna ye. Oza na ba qualité nyonso o ya linga mwasi. Suko pona ye biso vérité boye ki alingaka yo. Amona em okokate. Yango moni akendaki na ndenge pe grand frère azaki trop pris. Yo bandé ko ya opesa ki rapport à grand frère. Yango moni a profiter na kati ya faiblesse wana. Pour qu'il y ait un grand frère, il y a un tabakisi, il y a un chef coutumier, baza boye, il y a un moni pour épée ça y penzela au sang. Bolingana. Bosi bolongo lize mimoko o eza mi bale. Aboyaki ko yebso bongo poko ko longo la peze miloko eza no ya ba semaine. Ya sona 6 semaines. C'est mi alo bango awa po o garder mwana ana po ye ana besoin ya mwana wana. Beaucoup de ces gens ne voilà. Il y a fallu. Naïbi qui osa émotionné. Comment on a ba telle vérité, ça choque. C'est-à-dire, tu t'es engagé dans une relation où de pendant il y avait 2 mensonges à l'intérieur, mais étant qu'une femme, tout ça au bando m'a dit un grand frère. Même si de comme bala pour ça naki. Pourquoi ça a refité? Qu'est-ce qui t'est poussé, Yolinga Junior? En fait, maman. Oui. La linga grand frère. Je savais pas qu'il y a cause à un petit frère. Les longues années, tout s'est retrouvé dans ma bêtise, à niveau. Na banda kolinga ye nde balinga mobali on a zozwa lelo na banda kozwa ngote pana ye et pas grand frère. Oui, tana enyo so apesa ki on trône musala je sais pas azaki ka so uti musala so ya kutinga pesi nga mbongo zo transport tu rentres chez vous lobi okoya okokuta ya bimi déjà. Natikala jamais ko fanda na eboye to solo la. Des Muslims balbasa. Oui. Donc ngana vraiment to umeli me. Bité. Boza ba tombe passé te ba bon moment. C'est-à-dire abandé ko tira attention te. Oui. Toi tu avais plus ozaina pour ça ozala l'affection ta lingio, on se sentir que vous avez aimé. On se sentir que vous a protégé parce que la femme veut choisir la mobile que cet homme-là la protège en fait. Oui. Tu sentais pas en fait l'amour. Kokaiti yango no nyo soto ando luka pa mobile no yo tomber yango ojo pas junior. Mais est-ce que ebi ki kolingande comme mobile no eza mabe même si abali yote. Baza déjà frère du sang. Ceux qui déjà so kitsaki bilamba et pas yande mobile ou sous ça la et pas de junior. En réalité, on peut dire qu'ils ont mal monté. C'est comme si vous condamnez. Je te condamne pas. Parce que vous pouvez une solution parce que vous avez battu dans ça la nuit. Je te condamne pas. Je sais pourquoi tu as fait ça. C'était juste une façon. Il fallait que Otika Bissot aussi ça entre nous. Non, c'était juste une façon de que tout le passé. Pourquoi tu l'as rendu quoi? Tout le solution parlant, tu vois.
na équipe na vraiment na besoin que non to comme à niveau team mais surtout comme niveau arsenal natala qui paye émission tu vois et apporter un plus. C'est pour cela mon qui a une émission oh bravo Jésus pour voir le club sur solution et na salon pour la sentiment je sais pas ce qu'on comprend na salon na sentiment c'est pour cela même qui problème na biso ah ba le club sur solution il y a aye awa po bino mibale bo faire face niveau so ya grand frère ozoyo kande ko famille bo faire face niveau so ya grand frère. Yé, aïe, sa grand frère n'est vérité qui est. Bien, on va commis ensemble aux Antilles. Mais c'est ça, Fallon. C'est ça que je voulais. Plutôt, c'est ça que je veux. Nalinga iba vérité, atika biso to vivre en paix. Pour ça, bolingono ya obata ma Fallon na okokate. Je sais pas ce qu'on comprend na okokate. Ça grand frère non pas Fallon, il y a pas cité. Est-ce que tu te comprends que non? On met tous à l'aise. Pour ça, moi, na ça, Diana Liboum. Fallon, on a si on bomba bolingo, si on tombe comme na zemo, on va grand frère c'est mais c'est yé ton ngeni, on bondo ko saka bongo ti. Moi te que ça bala muti. Ngana grand frère na to makila papa na biso. Nenga pe na besoin makila na nga. Tu vois? Oh là là. Faut comprendre. Grand frère à côté. On a besoin de la vérité. Et puis, tu as vivre en paix. Parce que, fait bon garder en haut. On a sa grand frère qui comme une zéminaye pour arbo ya pété. Bon, nani na tout non tout non qui maman. Depuis comme un junior, on a un grand frère. Azala ne soute. To comment au solo la allié et sili. Mais na nini kuna ada FT hein. C'est que l'inga pe junior. Boko telanga yaya kota. Pour que to meka kosil salikambo. Hein ndeko Fallon, grand frère à kota. Abiki. Boko telanga ya kota. Oto yeba nini to ko solo. Yaya kota ko? Bonjour. Bonjour. Junior? Oui. Bonjour papa. Pour ça encore. Je m'excuse, hein. Je m'excuse, Bolimbi, c'est vraiment parce que m'habité chef n'était bien engaillé. Nous avons monité directement. Junior? Oui. Fallon? Maman, Bolimbi, si. Nous avons bien engaillé, s'il vous plaît, parce que ça mon salaire. T'es en kota. Fanda non. Au moni Fallon, au moni de Junior, Makambo musala nanga Fallon na Junior. Junior c'est mon petit frère. Fallon c'est ma femme. Makambo musala nanga bango mibale considéré bon na nini, je ne sais pas. Prenez place. Non. En fait, au Koutia, bon comité pendant de 1. De 2. Il y a au Fallon. Du coup, on va Papa et Fanda. Mais rendez-vous PC ngeza ya moté. Ko Fanda za ata soki pe chef wa ngwa ko kota. Yo hôtel maboya ya. O fandi ba okoti lo chef. Ça va. Ata so chef wa ye. Merci na. Akuti yo musala ngo ya hôtel ma. Ko sepela pete. Ba Fanda na musala, nazana service maman. Nazana service, il faut na si sa service nazana ngo. Problème exact. On a l'oublié hein. Oui. Bolimbisi. Merci. OK. Merci. A traité to benga kyo ya musala to sola maman na si. Chef na comité. La première biso il est en route. Mais le kola ndeko junior na moi sinon Fallon na ebité na loba ndenge nini bazali awa. Mingi penza ndeko junior nda azali na bosenga na mingi bosenga na nga tolala nenda ku mortina obima na tongo azaki na bosenga na nga te aza na bosenga na ngesika boye on dépend na junior non il faut dépendre na yete parce que obenga mama ça obenga te que junior aza Jeff s'il te plaît pardon je prends la Le problème est que
C'était une manière ya kosolo la kosolo on anda koza qui vraiment qui la pop siko pop ndeza awa oyo mona ki pop yo solo likamboza nango awa quelque ba makambo ebisanga kuna ezala ka pop o na saila ko ezala ka pop kuna na ndako awa nde o mona ki ya lelo ezala pop tu faut me mangisi ka boye s'il te plaît yo kanga non non moni na ndako oui to ko kosolo ngo mais devant peut-être émission boye à moins qu'il a plus mieux on a yo il a plus mieux ça va pour le les ala le premier loba la pêche au loba na qui na si ça service na zana parce que na zana travail on a pour loba et bosser là que non je pardon calé qui voilà Dieu toi mis ça tout na sima toi mis ça tout na sima et je depuis nga to botama na sala o mabe te o bato mokili ba mo mais par conscience et bien que non la sala mabe pas parce que bandi boy depuis quand yo kanga te ko o de ko mo sala nga mabe ko ko oser depuis quand na miso bato o zwata o c'est ça na miso moi si nga jamais leki nga ko fuka mabo mama soko yebiye aza petit frère la nga sima to ze belete to za mibale Jeff telemisa makolono est-ce que vous yo kanga kasi yo vita o ko lito yo ka makolo bo ete ngane mna bi telemisa makolono depuis quand yo kanga non na lo telemisa makolono afana yo ka oko fuka mala miso moi si nga ta merci loba Jeff au-delà tout na c'est mon capable na koseli o makambo sali o mabe mais limbisanga Jeff falon no mona makambo sali nga mabe loba falon o mona pour être clair comment on peut faire et comment on peut faire dans le sens à tout moment pendant on peut s'en avoir rapport na couper c'est bon oui mais affection zongo no sima mke zongo no sima falon no zomona après bokoma on vit pendant falon et falon na qui na besoin bonnement falon na qui na besoin d'affection falon na qui na arrête falon falon papa maman aussi mangate attention malembe mon père attention papa cité maman oyo bomela biso ya c'est là c'est na yo ke pa na no ka vérité pa na na bengo tina ngala medikokodi wana excuse écoute-moi j'ai pas la droit aux ça maman na respectons tout d'abord ton akotsawa na zuita yo vanda respecter nga pena sala ko na nina sala na na posta vérité na bunda ne point te kas kometa ete c'est ta femme yo ko zoto lo baté do ko bimbanda na po do ebisinga bongo eza bongo no te malembe papa ko linga to bimisa ngempoli na biso bata attention est-ce na ko siso attention ko linga te na bimisa ma fingo no na finga te ba to botama ko linga te na réagir mabe na sika no ka malembe frère papa excuse maman excuse kasi alobaka na kimia te aloba na kimia loba na kimia falon loba na kimia nana posa vérité falon j'ai fait ça comprendre que non gifle mutakolo bezanga non gifle kasi yo kana grand frère mutakonvoka bino no somi balete ndeko na mobile yene mutabenga kina falon na assisi taza mambele vibes tu peux se retrouver à falon na ebete si vous pouvez ebete izanga ine muna convoquer réunion est-ce que vous permettre ngana te ulunga no komba yaya benga nga Jeff benga no Jeff simo bandi oloba ok Jeff falon à moi aussi nani ngana kino nde yo kino te nani ngana mi mona composition sobi onina to kino na no kino eza vraiment mabe te dai ko mabe po na yo de ko mabe so ba ke o yebsinga ke to ito sai so ba je anniversaire na yo to mona ki date bota na ko bota maki to pousser lui yango
yam suto na ko comprendre na façon mais nga soki eza réalité oyo yebisanga ya mwana musala kina oyo yebika mwasi nanga balo dato ke mabe posa non la tapona c'est ça posa na ngani na la tapona pour moi boya na miso je suis près de tout ça va Jeff parlons à moi aussi parlons avec na besoin affection parlons avec na besoin mobile pas s'occuper na parlons avec pena besoin sentir que non tu n'as pas une pena mobile otikala osanga tamuko pas repasser mon tout cas c'est ça falloir na tamuko mokote c'est pas je dis ça c'est pas na kaka pour un acte sexuel non moi c'est pas na jour soit vendre ba santé pe na vendre mobile mais ba ça pelote pas falloir tikala ozongo te pas non abana koloba après ça ba rapport pendant à tout moment de temps en temps abana peut se rapport na c'est le quoi bando peut se rapport ko rappeler nga ba rapport on est shooté le bain est très nécessaire parce que na ko mokende OK aux importer zani ce que vous permettez nga siko ce ne peut permettre yo to attends c'est là papa te akomo gumba chemise te na gumba chemise te na télé gumba chemise oza hôtel ma fona akomo gumba chemise attends Fallon s'il te plaît so muta comprendre te faut la tapona ya Jeff na bingo su ya comme mécanicité OK Jeff ya tala yebse kaka po moni déjà tension ezabela mpe ya Jeff annoncer likamboza pour so annoncer d'accord na na besoin na peso minimum yo ya respect oyo zani ko pesa nga na peso yo mo no se réagir te so lina se réagir mal hein atana mama a 8 ans ya babilo pour benga nga na âge na bo 25 bo pesa ba petits jours bo sala monter à la prochaine so zala ki muto na ko pesa respecter ngene tshali beaucoup na ngali kulu est-ce qu'on comprend que respect présence ne bangi sangate po yo bangi nga non te ce que présence ne bangi sangate pardon maman papa nazo c'est bon kabolimbis Jeff c'est bon on a ngana lo ça zela zanga na sisolo na pour ça tous à conclusion makambo pardon Jeff Fallon to comment vivre na Fallon minicho ana zeminanga on a aussi nga o permettre nga au-delà de tout na linga Fallon o permettre nga to vivre na Fallon en paix uka ko sengo ya ngwa o mo no senga ya vivre na Fallon ko bimani ko to ki sonte beaucoup vivre ça dit otika biso en paix mama on a gagné pour ça pe ngwana na tiki bino en paix ya vivre na Fallon mais oui yebaki pardon mais le yebaki bossa nanga na ville pardon zela ba pesa yo kasi zela ba pesa zela ba pardon on ngana kende Fallon Jeff bobo Jeff non salote là Jeff mon frère pour ça nous réagir mon frère ta o comprendre que tala basa na bo sa mbali na éviter ce ça moi ça mbali sko na mito tana nga on perdre à ce sani moi ça on bal oyamba ki pose okisa mutima nga obebisi nga journée ngai te mam papa na ngai Junior nde boza bino mibale na kase bolingo na bino te hein oyo senginga oyo senga nga na miso batu na ndako kokai ko senga nga ngote na accorder bino bo vivre mais lo nga no yebisa yo so nga ni na tikela ki o libeli hein bosata ina fi c'est que nga na tikela ki o libeli mwana wana ko simbie na mabuku ya Jeff benga ngambando benga ya Jeff na opanga no fingo na miso na peso respect attention pardon na peso respect no fingo na ko humilier yo attention mon frère okotika na liboko moso ne beka appel yo ba bêtise papa biso so ne beka appel yo ba bêtise yo yende mtasenga biso aleka na poko sola na ye merci d'être solo chef tika ngala zo blonaki zela biso to pesa te bo permettre ngala zo blonaki esa esilia na mona bino su ko na ndako ana te ndeka oza awa nyonso ya bino etikali awa ochanga kena mo bongo ti ochanga olobe oza na eloko moti na kati ya ndako na oyo somba c'est quoi ça ta bordela mosu yo na ko humilier na ko na nini opesa inga nini na pesa le yo pesa nga bolingo onga na bando luka ndanga komisinga na niveau onga komi merci no dis-moi merci
Loko za posa yene muta commission na niveau. Oui. Yeba pe niveau. Na kotika la na ye. Na ofana ni na kata ndako oyo fanda. Ista cha yo mto kitenda kwana. Oh, c'est vrai. Zabongo. Papa malembe. Zabongo. Mama otika ndako batu yo ke vanda kuna. Eza ndako nanga. Toketo kala na. Ndako na ngam tunasinya. Ngam na pesa amboka garanti wana. OK, c'est bon. C'est toko écoute na siko kuna. Ngam na soma biloko tout ya ndako. Merci. Oyo ozongo kuna kasi. Merci chef, merci. Na pesa bino nyonso ba mango ka. Non, pesa souté. Na sepe na bino nyonso, maman merci. Mago bébé c'est une journée parce que bengo bisinga boss. Donc on a dit que tous aki na problème ya boss pour na ranger pour na makambala. Kasona lobité. Tozo côté la bango té. Au côté limité. Problème est ça là qui karaké. Ba ole ba vivre na mensonge o ba okosa yo. Yo so bi momo na leki. O mona mwasi yango to alingaki oya ba vérité. Makambu ya arrangement ya makambu ya ndaku. Ndenge ya lobi ke garantie eza ya yebi loko ndako eza ya wana e dépendre na bino junior ye moko yebi neni na rosala po bo traiter makambo garantie loko ba beza ya bango bilo eza ndako ya bango ngape na kezi la bango na ndako ba bazu ba yo garantie ozala fungula ndako na te avant kota na kati ndako na ngwana fungule lozo ndamba na okuma na ndako kasi ya ko fungulela nga eza kunyo eza ko mitenda ndako ngozo ya kangati ngape na obanda ka wana ya c'est que faut boye baneni boko arranger makambo ngo bo solo na yable po taboy bo solo na ndako na na poso yo kango te so ka lomo te ko ebisa ngelo te o ngana ka poso ebisa zaki o ngaza poso ebisa c'est bon nyo sona na ndimi mais permettre na ebisa lomo na poso na souhaiter s'il vous plaît est-ce na ko ebisa lomo te Jeff moni avaya zala ngano to zala te so ibanga no te zela malembe zela malembe avanga neto kutana ngano to kutana ka deja avanga na ye to kutana après ye ngano to zala mais so ngana yo to kabwani pona ye okamusanga te ngano da to kabwani pona ye oh yo ngano na okamwa o memi ngano na misa to sala bo to sala oye nango awa no na télé na mona da na télé oye nango awa na chaîne chez biso oye nango awa ce so aussi mango ce qu'on a famille ce qu'on a famille ba pesi yo raison lokola ngai na bande ko pesa mwasi bolingo te ba pesi yo raison leki yo ni muto zwaki remplaçant na ngai o pesi bolingo ko mina niveau c'est pe aux 8 ans na ko ko se makambo etani ngati na musala ba ko sela ko makambo na longa te to ko sela ka sata makambo même ko mo ta bimela biso pa asala biso mabimba mo ma to zwata ko sela sata makambo na o asali biso te na ko to ko sela makambo je mafu omoni elo mono ebiso kande jouer na facilité pour conseiller nga makambo akuta la mobali moko jouer na facilité pour akabeli sandoka lokwa o ngala banda ko PCT yo PCA akuta pena mobali yo zango PCA mbali ana opesa d'accord OK manda sana OK mosu ba tike nga kaka olingo ke je la biloko en hôpital biloko lo bana ba garantie olingo ke je no apiso ke journée oyo zo ba garantie na ndako awate o tina mto yo zo kuna nda telemia oti na enda kanga ayana na comprendre que bino tu nda kuwana ngani muna kota yo na loko te pa ba koko na yeno nzoka te na yaki na assassin merci ka po bominga te yo kufu bominga ka na penser o bominga na moralement ya journée ka elelo ya lobité merci maman omoni beaucoup misinga biloba omoni o na bande ko penser po na yo so zwaki tauza ki mwa so vanda ki oyeba o nga na obunda po na vie na yo so zwaki na temps oyeba mais au moins zwata kilo yo nyo sona pe merci nyo sona ezala ngo sutina te yo ko loba te ngako no zelo to kene na famille yeba ngano to defona nga bien alinga ndo lata pona te lata pona nga lata on singa bien avant ta busoba ndo lata pona tika no to lata na bapo merci chef chana we pas d'autre mais aussi si déjà ko kende no oh Falontika te. Mais asili maman asili déjà. Ba yebiso déjà vérité, ba yebiso déjà vérité na moi ta maman maman. Ngala sisi awa. Na kina ngana famille. Ngape na kesula na famille. Bango baya libala na bango. Ngani mukolo. Esali. Na mukolo kaya yete. Ekosali. Bana ba mama leki baza ongana ya na bango. Banoko baza babota bana ngana ya na bango. Ata bondimite makila ona omemeza.
Au compagnie que makili na biso. Je jure nzamba ali misanga to meli yango pe. Et là biso to melango. Kola kela moi la batu mabe c'est inosa batu mabe. Maman boli misanga ke. Boli misanga ke. Le rôle est partenaire na au sala foyer na ona ba fa na ba koko na yo. Vous comprenez que on a nazali. Le rôle bi ko sela ngama comme je suis chef coutumier, vous comprenez que na ka chef coutumier siko. Au moins est-ce qu'on a chef coutumier non? Ya wa. Vous comprenez. Mais so ebe ya wa pe misaki bon point. Au moins nga ko seki. Au moins na ko tala. Boya la ndako na no bisanga. Na mo pena amoko bosana. Ah, tamoni. Na mo pena amoko bosana. Te bo bunda ndete. Merci. Ah, qu'est-ce que blona? Malembe noko kende ba peso kuna. Papa Junior Vanda. Moni elo moko ezaya. Loka bozaya na posa bo annoncer na sepe na attitude na yo. C'est ton frère boko bunda na été bo comprendre ya ko lo ba mamno soto ko ko loba. Et ça la pasi. Et ça rapasi. Même si sopoyo za ina kate sika wana ongoza peka ndenge ndekwazali. Non, on a cause dans mais avec compréhension, on peut tout ranger. Oui, na compréhension tout on peut ranger ce qu'il faut yeba keza ma famille koti na kate. Ce que maintenant c'est à toi de défendre les falons na kate famille na bino. Parce que yeba ke falon rozala la bienvenue. Sur 100%, 70% rozala la bienvenue. Yo lo kwa siko yo linga kiye a perdre mobali wa za grand frère na ye siko luko défendre ye po bo vanda pe na libala o soki pe a perdre yo o tiki na mwana eza loko o tiki les chocs ya vie mo na osenga la bino vraiment bo luka bo sala yango na lolenge moko ya mala na osenga na ozala plus responsable s'imposer pour que Fallon pas à la errer malgré démarche na bino eza malamu ti. Donc, jamais qu'on accepter des marches. Je sais qu'avec le temps, tu peux arranger. Mais je vous donne ma parole d'honneur. Son grand frère Abala qui était. Yo yebne no so famille no convaincre Bala maman. C'est ça je dis que non, je te donne ma parole d'honneur. Non, box ça Fallon. Mais oui, la conséquence au co subir lobby. Peu importe, toi peux attendre de la grâce après toi. Fallon nous a si Fallon peut na ndenge mo grand frère pas ko bando joité na chita si. Oui, c'est plus important. Donc tu as si. J'assume, ouais. Voilà, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Maman Fallon, je te appelle Soka courage. Moi, je ne peux pas te condamner ndenge lo baki, mais na ko Soka la vérité qui nzelo kende la ki wana. Oso na ipso vérité te atana balabala ba ipso vérité. Donc là, poni nzela na yo mbali no yemoka ebini na ko sala pour que bozala. Moi na bino abatela mamala bobo te bo simbaye. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Ce qui Christ a zongité. Ngala bino to kutali mbala sima. Que Dieu nous bénisse. Merci. Allô? Allô Masasi. Ya Masasi. Boni mama kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Alors na oki bien te. Tant bazo se ngombongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda mama koma na Misunga homme de veillard. Ko tali maman. Oh maman zongi lokola bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là so moni maman, maman zongi chenite. Maman zo lia 3 fois. Tongo medi popo. Deko nanga elo musu se pelisingai. Misunga homme de veillard. Webi ba, webi ke bana courant zo kata na ti. So que ça dit manœuvre, pano ya li temps. Bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise. Ou bien mutu pasi, nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana, a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, tu sais pourquoi? Homme de veillard Misunga ezana kati ya clinique Misunga. Donc so futi mbango nozo regretter te. Ah ouais, tu bien na mozali? Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Ne azala kuna? Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi e monani penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard Misunga. E monani na misu te. E monani bamboko na zofinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard Misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi.
te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema ba médecin 24 heures sur 24 heures a continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois yebisa bango na changer comme on a comme ili petit misuna babe Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo,